Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banakino. Fausse alerte lobby sur levé à couvre-feu ezali ko continuer lelo soki obimi de 21h à 5h bakokangayo et lobby inspection générale ya la police pambate malentendu moko esalamaki par rapport ya ba propos oyo docteur Muyembe alobaki lobby à l'issue ya audience oyo ba akordaki na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi oyo atikali ko préciser na suka que décision ya suka et ko uta epa ya mokonzi ya mboka. IGF a co-examiné réponse ya Tambo Mwamba sur justification ya bambongo oyo ya asalelaki comme président ya Sénat et ko yinda mabe pambate balobi ke batu misusu baza déjà ya ko kima pe batu misusu bazali na résidence surveillée. Saint-Valentin et kozala le 14 février oyo kasi question ya libala ezali ko se poser na République démocratique du Congo pambate dot ezako mata se komata mikolo yo soki ozali na moins de $3000 bosana libala pambate ba famille batomboki ndenge babokolaki mwana bango ndenge balingi ko récupérer bozali ebele ya kolanda magazine na bino KNB News o nazana isengo ya ko présenter bino mokolo lelo boyebi bien que chaîne na biso KNB News ya ngonde ezali chaîne ya liboso oyo ko pesa kabino ba information en continu kasina lingala. Décision ya suka ekouta na président de la République propos ya docteur Jean-Jacques Muyembe oyazaki reçu en audience bokola lobi epa ya président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nini elekadaki kuna ba détail na reportage ya Nathan Siata. Docteur Jean-Jacques Muyembe na issue ya audience moko oyo bakordaki na ye mokolo ya jeudi oyo 11 février 2021 na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo affirmé que courbe épidémique ya COVID-19 ezali kokita na kati ya République démocratique du Congo. Pour na coordonnateur ya riposte contre coronavirus na Congo Kinshasa ezali nouvelle moko ya malamu. Na ye ko présenter na mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo nouvelle moko ya malamu ezali évolution ya baka po ezali plutôt favorable. Tozali ko amorcer descente moko ya courbe épidémique ya baka ya COVID-19 na République démocratique du Congo. Pe lokola boyebi ezali ba province nyonso touté nde ezali affecté na maladie oyo. Ezali ba province mususu oyo ezali nanu touché te, misusu ezali ko présenter quelques cas. Pe ezali ba province oyo ezali fortement infecté ndenge a déclaré le docteur Jean-Jacques Muyembe. Virologue congolais a souligné que sur base ya évolution oyo nde baye ko sala quelques propositions concrètes na mokonzi ya mboka pe ye mokonde akoyeba ko examiner yango très prochainement ba décision nyonso oyo ko zwama na oyo ezali ko concerner réouverture ya ba école pe ba université ndenge ya bakisaki. D'après dernier rapport ya secrétariat technique ya comité multisectoriel ya riposte contre coronavirus oyo ezali piloté na docteur Muyembe 136 nouveaux cas ezalaki recensés mokolo ya mercredi oyo na mboka mobimba pe cumul ya baka nyonso depuis début ya pandémie ezali na 24 026 cas. En attendant, mokonzi ya mboka a décidé sur la proposition oyo nde tokoyeba vraie date ya réouverture ya ba école pe ba université Kinshasa et l'équipe partout. Commissariat ya la police est fixé opinion après rumeur oye tambolaki makasi mokolo ya lobby suite ya confusion ya ba propos ya docteur Muyembe sur levé ya couvre-feu ba lobby couvre-feu ezali levé te fanda na ndaku 21h mizongela balobi babakisi lisusu ba mesures sécuritaires yebela to sa bakonzi. Lobby ba rumeur moko et circulaki pendant toute la journée na ba réseaux sociaux pona kolobake couvre-feu o mokonzi ya mboka autaki ko instaurer kala mingi te awa esili batu mingi basepelaki na information wana nzoka ezalaki nango lokuta monene nzoka nde lobby na pokwa communiqué moko officiel ya le 11 février 2021 oyo ekomaki na rédaction na biso ya KNB News elobi ke commissaire provincial ya la police ville ya Kinshasa général Silvano Kasongo azali ko signaler que rumeur moko ezali ko circuler na ba réseaux sociaux oyo ezali ko lobake couvre-feu et kosila mokolo ya vendredi oyo 12 février 2021
commissariat provincial il y a la police nationale congolaise azali ko rappeler na population ya Kinshasa que couvre-feu oyo ezalaki instauré depuis mois de décembre 2020 na nzela ya mokonzi ya mboka Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo oyo azali commandant suprême pe président de la République ezali toujours en vigueur. Alobi que soki autorité suprême a décidé de mettre fin na mesure oyo pour na bien ya ba congolais nyonso na cadre ya ko lutter contre deuxième vague ya COVID-19 na République démocratique du Congo, ba autorité ba kosa la communication officielle ndenge général Silvano Kasongo alobaki na communiqué yango. En attendant, patron ya la police ya Kinshasa azali ko préciser que ba élément ya force de l'ordre ba ko continuer ko faire respecter couvre-feu de 21h à 5h tous les jours ya semaine. Mutu nyonso oyo ako céder na rimer oyo pe ako respecter couvre-feu te ako kutana na la police na nzela na ye ndenge a prévenaki commissaire provincial ya la police ville ya Kinshasa général Silvano Kasongo oyo ako tosa te akanzi ke couvre-feu sili abimi na nzela mukamate ekozwaye Kinshasa eleki partout. IGF a examiné dossier ya Alexis Tamomwamba, ancien président du Sénat, a justifié Bambongo et Belé, qui surtout un exercice 2019-2020. IGF a continué à contrôler Mbongo à l'État dans le cadre de l'état de droit, bro, landa, dans reportage Oyo. Inspection générale des finances à Sengaki na Alexis Tambouemwamba a justifié l'utilisation de fonds oyo batiaki na disposition na ye na Sénat na trésor public tangu ya mandat na ye. Désormais ex-président ya chambre haute ya parlement a salaki pe musala na ye ndenge basengaki ye a komisaki ba explication na délai ya 5 jours ndenge basengaki ye. Réponse yango oyo contenu nango ekozala au centre ya masolo na réunion oyo ezali prévu lelo vendredi 12 février 2021 na inspection générale des finances. Le 3 février lettre moko ya IGF ekomaki na bureau ya Alexis Tambouemwamba oyo basengaki na ye a fourni ba justification concernant utilisation ya ba fonds ya trésor public oyo bachaki na disposition ya bureau ya chambre haute sous mandat na ye. En annexe ezaki na tableau récapitulatif oyo total ezalaki ya 117 milliards de francs congolais na kondimela ba source ya IGF soit environ 80 millions de dollars américains en tenant compte ya ba période oyo esalamelaki. Le 9 février Alexis Tambouemwamba azalaki contraint ya ko démissionner pe a répondaki que ye a recevaki kaka 105 milliards de francs congolais na place ya 117 milliards. Donc yangola ezali ko se figurer na tableau récapitulatif oyo atindelaki bango pe lisusu a se décharger na ba service technique nyonso ya Sénat pour na ko fournir ba pièces justificatives pour na affectation ya mbongo wana. Kasi réponse oyo et sekisi bandeko ya IGF pe balobi ke bazali kozela à pied ferme ba élément de justification. Donc dossier oyo tozali ko talela pe tozali ko zimele en attendant réunion oyo bandeko ya IGF bazali na yango ndeto koyeba sort ya ex-président ya Sénat Alexis Tambouemwamba. Kinshasa eleki partout. Beltexco a pesi bana Kinshasa esika nini bokoki kosomba ba produit na ye oyo eservaka biso na bandako na biso pe bisika ndenge na ndenge oyo tolinga ko consommer ba produit kitoko ya Beltexco. Esika kosomba ezali partout. Tozana wenza matete. Oye pa distributeur na biso ba bengi papa Zixé Ramat. Oye na wenza rond-point ngaba. Tozali na maman ba bengi la réponse de Dieu. Oye siko na wenza matadi kibala. Et pas ya magasin na biso Betosco ezali. Oye siko na wenza ipen okukuta mama Konde azana ali distributeur à Betosco. Oye siko na wenza Delfo magasin na biso ezali na kata wenza Delfo wana na wenza ya pompage. Kuna magasin na biso ya Betosco ezali. Oye na wenze ya bandala babenga wenza mula okomona magasin na biso ya Betosco ezali wana. Ba distributeur ya Betosco bali na Avenue Sport na wenza Gambela. Oye siko na zanda munene ezali na magasin ya Betosco ezali en face ya Olela na wenze ya Liberté. Ozali na distributeur na biso moko kuna comme na Yesele Muka ezali côté mama bataya Kandunda. En tout cas Betosco vraiment mosungi mboka moko te na terrain Kinshasa
l'équipe partout. Babolingo ebele ebanda na ba réseaux sociaux et comment pe mabala na Kinshasa ezali moko ya préoccupation to zalaki nango mokolo lelo na KNB to réfléchir sur babolingo wana bolanda reportage ya Peggy Lunga na Nathan Siata. Lelo na ba réseaux sociaux tozali komona Facebook, Instagram, WhatsApp pe misusu ebele bazali ko se retrouver kasi misusu pe bazali piégé na babuzo ba ya ndenge na ndenge ndeti ba sex tap o tindela ngai mutakala na yo avant to lingana pona tindela yo mbongo ba makambo ebele surtout na bandeko na biso ya ba diaspora bazali ko sala ba aventure mingi na Kinshasa na ba fi oyo bazali nanu na ba complexe ya batu ya poto tope ya bato bazali ko vivre na libanda kasi lelo biso magazine KNB to mekai ko réfléchir na likambo oyo pona koloba est-ce que babolingo ya ba réseaux sociaux oyo misusu pe ezali ko aboutir est-ce que batu pe bazali ko balana batu bazali ko voyager na sima nango to kitaki na terrain pona ko tuna na population boyoka ba ndenge balobi ouais eza grave tin saka lokwa libala commission saka lokwa bazuli o mobali mobo bien bazuli o mwasi mobo yo o mona te po yo kate système kala na ba village ya la ndeni ba olingela mwana déjà mobali ou bien ba olingela mobali déjà mwasi mais botikala o mona na te ba papa ka ba décider que non il faut bala mwana ana ay bobala ni pe bokominda ko mo boti pe bo sali famille et ça non normal oui ezala kapé to mona ka ba olinga pe na réseaux sociaux ba ko kutana pe babala ni ezali mais ce sont de cas très rares et ça vraiment indispensable était ezala kamo ko sali maka muke ils ont par chance, hein. Tant chance et peu Sami Bongonde, Babalani. Mais c'est pas que Babalana toujours. Mais Bolingo réseaux sociaux, pour moi, je peux dire, sur 100% de Naozongela, 10%, là je suis d'accord, et que les Kanango, et que les cas, bon, ceux qui beaucoup tanipé, na n'engebo solo là, parce que ma déception est à trop. Ma déception est à trop. Sur mon réseaux sociaux, moi, toujours Bakomaka, au moins, moi, ça commis, célibataire, baza trop dans les réseaux sociaux. Au moins non célibataire, femme seule, après séparée, séparée on a, c'est béni dans les réseaux sociaux. Donc Bolingo ça il par rapport il y a muto yo beaucoup tani ceux qui besoin même neto ba musique diapason, besoin même morale bo solo bien voilà. Et koko qui ça manango. Bolingo ba réseaux sociaux oui et koko abouture. Et quoi abouture ndeni. Mon bal surtout on a trop il y a des hommes qui sont ailleurs on a pays étranger bah draganga c'est ça que au ligne mobile libo solo là et puis ça monique aux assurés surtout na kin encore il y a pas ya honoré yo ma be comme kaka c'est comme ma vidéo ndé tout le monde va publier ba film sur Instagram ya ba comment dirais-je bah voilà ba Facebook on a des ma be c'est comme ma vidéo on peut mettre photos sélection na ma be mais c'est ça que destiné na yo tanga mec mon bal me fasse ailleurs faut ya honoré oui et quoi boutu amona bat babalana bamona na telo te mobala za poto pi amoni ke mwasi non fo fona kitana kin na bala mfi wana ayepa bali mwasi eko kwa butu mais so bon meme on a ndenge mo ba boto sina dans les calmes mais dans la paix du Christ wana boko bala na eko kwa butu conséquence ces ali comme ma vidéo tu vois je vais te voir c'est Tim Kolobo yaye surtout so liambo on est bela poster na kala pa ba ko mtso zalaka poni na mwasi fo famille na bio na bino baye soit Joana amakasi na bilanga na musala na bani na biso batokola na village alors lelo makambo changer vie za subote to komana modernisation makambo tout changer ça dit ko ni moi ça na États-Unis yo awa bo développer na Facebook ti pe masole simbi aye pe bo planifier à l'aise bo bala ni pe normal kutu wana kutu ça kutu facile ah papa ngala so abi musicien fallait to na biso bolingo za sika bakuta ngala yango te partout au concours de la Bolivie, même la cimetière, au rôle il a peu moi sur Fadi la bino. Pas on a sentiment peut-être que nous on a pas ça bon à ndoza. Ah moi l'aime sur moi fait sous. Ah moi l'aime sur moi systématique non bah ça est bien. Ah bah peut que ce que les jours pas. Tokanisa ke réseaux sociaux ezali mabete ezali kaka ndenge moko na téléphone ezali ko dépendre na comportement ya mutu to na ba intention ya mutu oyo azali ko salela yango kasi en soi ezali moyen oyo mundele asalaki pona ko permettre na batu ba se communiquer à distance pona ko permettre na batu oyo bazali misika ba se rapprocher na nzela ya internet kasi toko senga kaka na bandeko oyo basalela yango il faut que zala très prudent
poete moto oyo azali kosalela profil oyo lokola nano moni ete kopesa ye nanu total confiance na yo te zala mayele polobi olela ndenge baninga bazali kolela te kasi réseaux sociaux eza mabe te mingi bazali kobala mingi bazali kozwa misala mingi bazali kosala mbongo pe buzoba pe ezali kokontinue kuna eloko tokosenga congolais kaka zala mayele tango ozali kosalela yango po okoya na mutambu ya bato ya mitema mabe te. Kinshasa eleki partout. KNB News, chaîne Nabino ya Liboso, Oyo, na République démocratique du Congo, et ezali ko offrir bino ba information en continu, kasi na lingala, c'est-à-dire KNB magazine, ezali ko koba pe ba rubrique nango e fungwa bien komi ba émission ndenge na ndenge, émission lokola bitambola tambola. Oyo, moi mboka Joseph Bokobe a présenté bino sur ba analyse politique na ya sala kaya ndenge na ndenge. Pe émission Bonzambe et Sikani ni serviteur de Dieu héritier Lukoji a yambaki invité na ndenge basolola ki bolanda na reportage oyo bisi bango ndeko wana to suspendre ye non seulement to suspendre ye lokola vie suspension directement à vivre sous la malédiction, c'est-à-dire bino nyonso église mobimba bokoki kopesa ye lisusu motete pe bokoki ko yamba na bandako na bino te. Ce qui peut opérer mote, c'est-à-dire malédiction na ye ekozala likolo na bino. Oyo pe akoyambaye, c'est-à-dire tango zo yambaye tana mutu no ke okotisi kufa na kati ya ndako na yo. Non seulement jusqu'à un niveau de suspension et comme ke église pe ekangisi biso ennemi. Wow. Donc muta olobisa yo azate, muta ko s'approcher pembeni na yo azate, yo pe moyen o s'approcher pembeni ya mutu ezate. Non seulement ça, asalaki équipe ya batu mususu o ezalaki tangu to tambola na nzela bazobelela biso na mungongo makasi noki vraiment ezalaki makambo ezalaki esengote a auto retenir ezalaki o nous ezali kosala il faut epesa lokumu na nzambe epesa gloire ependa ba acte tout ezali koposer yo ndeko za bezo bungwana kobongo aza le jour où la décision qui m'a comme nous zo sala epesa gloire na nzambe yo mosko mituna question est-ce que comme na masanga epesa nzambe gloire est-ce que comme alikaya ezopesa nzambe gloire est-ce que ezopesa nzambe gloire ce que vous conscience wana au monde qui vient ko changer bitumba politique na mboka bapaya ya mindele ezali ba idée o ekomi ya ozwi mwa ba journaliste nde bapandisango bazalaki wana okene hotel na yo kosala publicité ya koloba makambo ezangi tina na population za malamu te bokolimbisanga bana Congo na comportement ya kulutu na biso Martin Fayulu Martin Fayulu tolobaki ki akokai kozala kozebonga ya président de la République ya Congo démocratique. Heureusement nde nazoloba na lingala solo penza nzamba sepela kite kina comportement wana nde tolobaka mbwala kisi bizaleli aleka pona kokamba etuka ya mboka omoni nzambe aza nzambe makanisi nzambe eza bato mokili te ndeko Martin Fayulu asalaki basalaki nyonso na bande ko bemba na ndeko Moïse Katumbi mais lokwa za mona libebi comportement na elelo elakisi bizaleli na oto bengi lolenge ya moto lolenge na yendenge ya koloba kuluto azangi meme bo moto ba mama ebele na banda kwa mabala batikala na baoka kofandela novelas na film nigérien, c'est-à-dire basala kalisusu musala te baservaka lisusu mibali na bango te batikela bana misala wana même kosala chambre ya papa et comment misala ya bana et préoccupé biso makasi na KNB bolanda reportage ya Graciana Ndaka na Alpha Molenda. Tambola na Kinshasa omona makambo ebele ya basi bakokaka lisusu te kozwa soin ya mibali na bango okomona maman soki alambi biloko mais pona ko servir papa akozwa asundeli bana ba servir papa pe akotika misala nyonso ya ndako kaka epa ya bana na yango tosolaki na population pona kotuna est-ce eza malamu mama soki alambi biloko mais atika bana ba servir mobali na ye eza malamu te biso na mboka na Brazil eza bongo te. Donc na biso soki omono za na ba jeune fille na kata ndako
yo moko kozwa ki responsabilité na yo oko recevoir mobile na yo oko sala table oko nettoyer table na yo ba misusu nazomona otama na waninga basi table na eza désordonné nappe de table désordonné pose assiette donc c'est pas la peine pour koloba pona baninga basi bazana kata ndako mabala ya Kinshasa il faut ba changer et puis ba nappe de table na bango désordonné pose assiette ba assiette na bango et ça salité donc c'est pas bon donc comment la cuisine est désordonnée paillas n'est pas désordonné et ça le coup la voirie totale c'est pas bon donc comme le coup là à Verdun c'est pas bon donc na baninga basi o baza ko luka mabala bazo zwat o baza na mabala baza ko négliger mabala baza ko tika mabala na bana na bango tantôt comment na mwana mwasi aya na kata ndako tantôt azo linga semeki bo azo linga ipo na nini parce que na ndenge aza ko yamba ye aza ko sala ko bongisa mesa ndenge azo tia bopeto karafa ma ezanga te verre na ye ma ezanga te côté azolia et ça kitoko ya au moins na tie confiance atiki mena abandonné arabaisser mena grande sœur mena kokoma mena base na ye kokoma mena epa ya petite sœur c'est pas bon ba benga kango alingala seulement kinse quoi biso te benga on a braza eza lokola détournement a détourner mena libala ya grande sœur na ye eza malamu te eza mabe conseil na kopesa bango esengeli te bapesa bana ba servir papa na kopesa bana ko servir papa eza kopesa accès na papa ko bima libanga esengeli mama il faut ba reprendre soin ya papa ko servir papa na makambo nyonso mama eza mabe mais mingi e akaka epa biso baso to salaka to tekaka to bala misala to bala koteka wana kuto bibiloko eza mukie toza batu so mona penza ke nambe tu mona mutakinda otandango makambo nyonso mona mutasalaka yondo balaki même bible ezo balede deviendant une seule chair mobali wana yaki nzoto moko na mwana te yaki nzoto moko na yo ekomi po yo sa musano okomi bolembo il faut koyebaka toujours ko séparer makambo eza personnel na makambo eza professionnel. Occupe-toi de ton foyer, c'est pour toi et puis c'est pour la vie. Conseil na opesa ba maman na premièrement eloko nyonso acte nyonso moi ça ka bolingo soute pas mobali na ye ekoko bakisa bolingo to ekokipe ko kitisa bolingo mutu nyonso na kati ya bolingo alinga ba comment je peux dire ba mettre ba intention sérieux hein donc mobali nanga na senti pe que akanisa nga moi ti pe na senti kazo lengela nga mais nazo ebisa ba maman na boye servi mobali na yo qui paye le col à bozala qui m'a liboso nde saka ke bolingo bakisama soki yo négligé yé pas négligé qui paye le col à roi yé pas qui paye le col à reine. Ba maman il faut bo changer côté wana potango to bala na te pona bana nde ba ko souffrir na misala donc yo mama soki pe na mobali na yo paye ba ko za soin ya ndaku na yo moko to boyi te ke bana pe baza na droit ya ko servir papa na bango soki yo mama ozate to oza maladi kasi ekoma habitude te po makambo ya boyango nde mibali misusu bakoma kobima libanda po basi na bango bazokoka lisusu te kozwa soin na bango malamu. Kinshasa eleki partout. Mwana ya mwasi mokolo ya lelo akoma considérer lokola investissement na ba famille, c'est-à-dire mbongo oto bokoleli ye esengeli to zongisa yango. L'unique occasion ya kozongisa yango ezali kofutisa mobali oyo ameminga boya kobala ye dot ya makasi. Kasi kala ezalaka bongo te, kala ezalaka okopesa kaka symbole okena mwasi na yo. Lelo ekoma makambo belé reportage Benet Kongolo na Alpha Moleda. Rédaction à KNB sans li constat que d'autres commis exagérés par rapport à tango ya kala. Nakala babanda ki kobala mwasi na mbongo pe biloko mingi te. Kasi lelo to koma komona ba famille misusu kosenga mbongo mingi koleka na biloko ebele ndeti ba écran plasma, ba groupe électrogène, ba kabelo pe biloko misusu ya ndenge na ndenge. Na yango to solaki na population pona koyeba nini esalaka po ba parents ba koma ko exagérer na ba facture ya dot. Tout comme tu vois, ça dépend de la famille, de la religion. Et là, la famille, ça dépend de la temps que c'est moi. C'est ça qui a été fait pour faire des mois excellents. Mais souvent, c'est juste que tu sais beaucoup plus que parfois il y a des cours de musique. Tout $1 000 à d'autres. Mais les familles sont aussi un peu 3 000, 4 000 $, ça dépend. Tu es habitué.
mais au conseil de repère c'est que faut ta signer au moins non que n'a pas sécurité faut ta que c'est bon on y au côté que pas c'est moi non que ni ça va concerner situation économique ils ont ça là que parce qu'il y a trop de chômeurs la Katamboka. Quand le pays ne va pas, lorsque les gens ne travaillent pas, les jeunes par exemple ne travaillent pas, nous avons 70% des jeunes. Alors les jeunes vont se retrouver. Surtout que les factures aussi à l'heure actuelle est comme exorbitante. Parents, je vais savoir à comment exagérer peut-être le montant. Parfois, par exemple, on a tantôt 4-5 000 $ pour Robert Samouna. Alors, jeune Wana, d'abord, un Azo Sanaïté, Azana Moussama Malungate, Azo Banga, Azo Nagino, son accueil facture de Sangaï. Est-ce qu'il y a un cas? Donc, c'est comment exagérer parce que Bisso Congolais, tu commandes le poisson macasse. Tu comment exagérer? Ezaki Kalezaki Bongote, Bisso Maman, Bisso Babala. Ezaki ba vélo te, ba plasma te, ba moto te, donc biloko ba comme singa pour le moment ezalaka na ngote. Ezalaka juste moi symbole so opesi mama ke libala. Mais ba comme exagérer cause ya biso ba congolais le koso le kinde. Ya onde omoni mikolo yo ezo simba lisusu te moi biso pe to bala ba jeune garçon tozo koko bala lisusu te parce que comme exagérer na ba dot. Moi ni dot comme petit au-delà ya ba 200 $2500 tozo kokate. C'est bino bino moko ba charge ya makambo ngo bo mekana ko tangisa bango ba parents ba mekana ko réduire makambo wana ko ekende bien bato bakoma koteka maloko la mbongo na biloko na magasin soki lelo ke na magasin avant somba eloko bakopesa facture et comme lelo moi si pe avoir bakende kobala bafara bapeti facture na biso na magasin tokomi kaka eloko moko tango ya kala même na ba village basi baobalaka omoni bapesi moi symbole moi bakongana ba cuivre donc babilo ka esenge moi mungwa esili azwi mwasi na ye akei na capitale ekomi commerce mwasi na mutu bakomi kaka eloko mwasi na magasin bakomi kaka eloko moko ndelo bana basi bakoma kobota ebele ba jeune fille baobota ebele ba garçon baokoka esu ndimo kobala mwasi ezate mpona nini na facture baosenga ye ekosengela biloko ebele mutu moko kutu mbongo ya libala eza ba $2000 ba 1000 siko mwana wana aza na $2000 alingi mwasi na omona ka mokebo akwewe ake asente mwasi yango mpe mwa kende pa mobali charge nyonso ezongeli ka ba parents a cause ya nini ya ba facture ya libala ekomi cher kati ya mutu bapapa na bamama boyeba ke kobalisa eza koteka mwana te comportement ya kosengaka biloko ebele na dot eza malamu te boyeba ke eza na dage moko eloba mbongo ya libala esilaka te mobali oyo abali mwana na yo akobanda kosalisa yo pe kaka donc ça ne sert à rien ya kotumba mobali na facture Kinshasa eleki partout. $120 millions ezali kokita kalate papa mama soki mwana na yo azalaka jogo atangaka na école abanda déjà ko chauffer projet ya makasi FIFA et nango liboso ya président de la République pona tournoi interscolaire o esengeli esalema projet wana président ya FIFA a présenté ki yango lobby et pas ya président Félix Tshisekedi Tshilombo ekoyinda mabe bana ba préparer déjà ndenge nini bako yindisa pamba te mbongo wana esengeli esala eloko wana Kinshasa bolanda reportage Yanathan Siata. Azali kozelama na Kinshasa président ya FIFA Gianni Infantino FIFA alingi ko expérimenter tournoi interscolaire na République démocratique du Congo. Quelques jours après investiture na ye na tête ya Union africaine, chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo asalaki première réunion ya contact virtuel na président ya FIFA Gianni Infantino. Après avoir félicité ye pour na ba nouvelle fonction pe ba responsabilité continentale o ya zui, président ya FIFA a évoqué possibilité ya coopération entre instances ya football mondial oyo pe continent africain. Parmi ba projet phare oyo ya FIFA alingi ko développer na Afrique, particulièrement na RDC comme pays pilote oyo ezali ko figurer na projet oyo tournoi interscolaire. Objectif ezali à travers projet oyo ezali ko utiliser
football pour na éducation peut ko inculquer na ba écolier ba vertu ya sport comme fair play. Ezali première retombée ya présidence africaine ya président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo. FIFA a estimé projet oyo na 120 millions de dollars américains pour na réussite na yango. Gianni Infantino oyo ayebi personnellement président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo lokola grand administrateur ya sport particulièrement ya football a évoqué qui peut na yé possibilité à augmenter quota ya participation ya continent africain na Coupe du monde. Plusieurs perspectives ezalaki pe na kati ya masolo oyo ezalaki évoqué en matière d'infrastructure et collaboration institutionnelle entre FIFA et Afrique. Quelques questions d'utilisation ya VAR na Afrique et ezalaki pe na kati ya discussion entre président en exercice ya Union africaine et patron ya football mondial. Ba question nyonso oyo ezali ko faire partie na ba échange en prélude ya arrivée prochain ya Kinshasa ya président ya FIFA et sololamaki avec impact na idéologie. Kinshasa et l'équipe partout. Boakebele ya Kolanda édition ya lelo na pesi no merci bo continuer Kolanda makambo nyonso oyo tozali kolakisa bino na chaîne YouTube KNB News esika nini ba détail ya biloko tout bokokuta ba émission nyonso pe bokokuta ba édition ndenge na ndenge tolobi tozali première chaîne oyo tokopesa bino information en continu non stop na ezala te kasi na lingala plaisir na ngeza makasi parce que grâce à concours rédactionnel il y a ba héros dans l'ombre pe ba oyo ba travailler qui sur terrain des bozu édition lelo na sima caméra bozaki na Hervé Zaka na Alpha Molenda kuna na régie finale tozaki na Timothée Kayembe pe na réalisation pe supervision ya Nathan Siata bozali ebele ya kokoba kolanda biso pe feedback ezali kokoma bozako sepela ndenge toza ko saela émission yango toza ko présenter journal yango nga pe naza ko sepela na bino makasi yango souci na nga ezo zalaka makasi chaque jour souci na nga ezo koba kaka souci na nga tokutaka lobby Magazine Kinshasa na biso réalité ya bana kino